Bonjour, bonjour ma grande famille. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Partout et pas Yoapitozwami, na pesi biso mbote, na kombo na Yesu, par la grâce du Seigneur, j'espère que tout va bien. Biso penzambe, azo sala biso grâce, et tozo continuer na ko elema, koloba, tozo tambola, tozali, na ngolu na ye. J'espère que te na binope, ça va par la grâce du Seigneur. Et voilà. Na yango tozopesa nano nzambe na biso merci oyo abateli ngai abateli yo abateli biso mabota na biso topesa ye merci mpona moma oyo asali lisusu totelema lisusu na liboso na biso mpona kopartage. Éternel Dieu topesi yo merci. Tendre Père pambolama kumisama netolama sanjolama oza na bomoi oza nzambe. Merci Yahweh na souffle de vie, merci l'énergie na makasi pe na protection na yo. Merci na bomo yande ko moko na moko oyo azuli bako ya kolandanga na bomo ine oyo bateli papa na pesi yo merci. Oza na bomo oza nzambe kumbama. Éternel Dieu te recommander moma na biso na maboko na yo. Zala nzambe yo kotambisa biso kolobela biso na moma oyo ya partage. Tikete oyo tolingi to partager na tango oyo ezala ozo te pai na yo. Ezala oyo kokota kati na biso kokota mbuma kitoko oyo ya yote ezala musikani essence de feu dans le nom puissant de Jésus. Yahweh ni monisa, Yahweh tambisa kambalo nisa, sala kati na biso o mokile koye ko salate. Tikete o tozoka na tango Seigneur de des armées, totia na misala pe mikamo na yo ezala partage na biso. Bomba biso na se makila na yo, bonzambe na yo ezala ko na biso dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, ma famille. En tout cas, j'espère que tout va bien, tout fêtez bien, tout l'équipe va fête, il y a une nouvelle an bien, par la grâce de Dieu, et biso wana de l'on en boula ya sika. Pourquoi pas tout pe sanzambe wana merci. Tout continuer na kopese merci, na kopambola ye, po yende azobate la biso, et abongi na kembo, abongi na lokumu, pe na masanjoli, aza bolingo, aza nzambo azobatela bomoi na biso, etango nyonso totiaka ye de devant ya nyonso oyo biso tozosala to mpe oyo tokoki kosala e yango wana nde lokumu ezozonga epai na ye. Voilà, un peu grippé, beaucoup esquissé, peut-être beaucoup qu'à voir moi, kokoso, mais par la grâce de Dieu, ça va. Vraiment, on a aussi un biso, non de s'abonner, de s'abonner. Et tant que tu s'abonner, tu yebele, tu mona nenginda ko la famille ezo ya munene et que ça la biso bien pour te partager les soucis à ebele, pour te lobela les soucis à ebele. Et tant que tu bakwa kotala ko c'est la vidéo ici là pour s'abonner pour oya obosana. Tant que banti mbama kotala la vidéo, s'abonner mbala moko, liker vidéo et pourquoi pas ko partager pour kasi na yo soki 2-3 personnes misusu baye na kati ya ndako ekozala bien nzambe wana akozanga te na kopambola yo. Voilà, nzambe apambola biso bakoyo tozo soutenir, tozo partager, tozo liker et nzambe apambola biso. Voilà, lelo vraiment nalingi tosolo la thème na biso ya lelo ezali femme porte-bonheur. Femme porte-bonheur aza nani? Mwasi oyo amemi bonheur. Mwasi oyo aye na makambo ya malamu na vie ya mobali na kati ya libala na ye. Toza na proverbe 12. Tokotanga proverbe 12 proverbe 12:4. Proverbe 12:4. Bible ezoyebisa biso nini? Bible ezoyebisa biso une femme vertueuse et la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Une femme vertueuse. Moi, je suis ça le coup. Il y a mon bali na ye. Aza couronne. Il y a mon bali na ye. Mais on a ça la sonne. Aza la carie na mine. Na mikuwa. Maman. Bato babela kari bazawa. Bato babela kari dentaire. O mino etungisa abenza so mino ebanzo etungisa ye ata maya omela te. Ata koloba te. Donc eloko ekote na monoko te. Et banui nyonso ekomi banui blanche. Banui blanche cela veut dire pongi eza te.
pour ça kolia ezate, pour ça kosala ezate, ya osa eloko ezate, pour ça nekaka lelaka pasi. Akozwa mwa calmant moko boye antidouleur ameli ese calme comme sous eka ponge comme oyiba ebo pasi wana etelemi lisusu ebandi konionga ye lisusu. Siko ntango balobi mwasi oyo azosala soni ya mobali na ye, ngam nalobi te, bible moto elobi mwasi oyo azosala soni ya mobali na ye alokola kari na mino, kari dentaire na kati ya mino na yo. Siko ntango ozala kari dentaire, bato babelaka kari dentaire bayebi. Mais une femme vertueuse est comme avoir couronne na mutu ya mobali na ye. Couronne signifie nini? Couronne ezo signifie honneur. Mutu balataka couronne. Tomonaka na mokili mutu azwi grade moko boye o miss o boye o boye balati couronne ba couronne ye. Cela veut dire ba honorer na ba honneur na oya sali na misala oya sali na makambo oya sali oyo emonani na misu na bato. Eza couronne ya wana ndezo signifie couronne ezo la honneur ba honorer ye na oya sali. Parce qu'une femme vertueuse, elle est comme une couronne. Alors que la couronne na mutu ya mobali na ye. Mobali atambola na fierté. Ayebi ke na bala mwasi ya lokumu. Na bala mwasi moko boye apesa nga pasi na minu te. Apesa nga pasi na mutu te. Na bala mwasi moko boye oke na kati na batu. So na vandi nazo lobela mwasi na nga, même conscience na nga moko eza tranquille et même conscience na nga moko eza vraiment sûr que oyo ne mwasi nga na bala. Siko nengi na tuna mutuna na nga elelo ezali mama na nga mutozi libakwa kulanda nga yo mutozo landa nga. Est-ce que oza couronne ya mobali na yo? Mwasi, est-ce que oza couronne ya mobali na yo? Est-ce que oza une femme porte-bonheur? Parce que moto balati couronne elakisi ka memaki déjà ba bonheur moko boye, amemaki ba esengo moko boye, amemaki ba bien moko boye, asalaki makambo moko ya malamu yango ba couronne ye. Couronne oyo ezolakisa esengo, couronne oyo ezolakisa bonheur, couronne oyo ezolakisa bagrade, couronne oyo ezolakisa honneur, makambo ya malamu ya kitoko ebele oyo yosali. Parce que mwasi oyo azosala soni, mwasi oyo asala soni nano ya mobali na ye, premièrement nano aza une femme insoumise. Femme oyo aza insoumise ye wana asalaka soni ya mobali na ye. Parce que ce qu'on a soumise au sa sonia mobali na oti. Et c'est la soumission qui compte d'abord. Soumission des élèves à liboso ils ont compté dans moi sur azo sala honneur ya mobali na ye. Moi sur sa couronne ya mobali na ye. Tant aux insoumises, tant aux insoumises, aux amba moko moi si a soni. Les gens na basi mususu basala moi qui yankemo na kati ya libale. Moi qui yanke moko boye, moi qui ngai moko boye. Ce qu'on peut na ye, akanisa ki yanke wana zo sala, akanisa oya zo sala wana, abima lokwa moi si moko boye, une femme ce qui peine nini. Or, osa tout simplement femme insensée. Et la femme qui fait honte, il y a des hommes, oui, les hommes ça je n'en disconviens pas. Et ça, mais ça fait na basi o bazama par contre baza ba cause ya mabe o ezokota na kati na mabala na bango. Et ça na basi o bazama be o bangonde baza ba base ya mal à la tête ya mitu ya mibali na bango. Mal à la tête à mibali na bango, voilà. Bangonde baza ba cause parce que azaka ka femme o azo sala honte. Mobali o ya nzimi tant de femmes o bazana mokili oyo o bazana mboka oyo ozali na ebite soki wapi mais mobali wana accepta ko bala yo, mobali wana accepta ko ya ko honorer yo, a honorer yo apesi yo ba valeur oyo yo zo mérité oyo yo zana ngo parce que amonaki valeur oyo ozali parce que moi ça cher, moi ça être cher,
Moi, ça n'a pas valeur ébélée. Moi, ça n'a pas valeur ébélée. Et tant que mon pali a reconnaître et l'oko eza katina yoana. Tant que mon pali a yebi oyo zanango. Et mon pali a pécipé ma valeur na oyo ozali. Et quant à toi maintenant, il y a cause à la couronne naïe. Quant à toi maintenant, il y a cause à la une femme vertueuse. Moi, je suis attendu ça na ma qualité belle. Parce que moi, si déjà katinaye, et ça ma qualité. Beauté physique, oh mon bali no alingela ki oui c'est très bien. Azala ki attirer na beauté physique na yo. Tango moni yo, taille na yo, teinture na yo, façon na yo ya kolobela, ya kolatela, façon démarche na yo, nyonso wana oyo ebaki na ko attirer mo bali na yo. Mais siko eloko oyo ekosala ke mo bali wana avanda. Na biloko o nyonso wana ya zalaki attirer nango physiquement eloko ekovandisa na biloko wana nyonso eza caractère na yo eza soumission na yo et ezali ba qualité na yo eza ba qualité na yo nde kovandisa mobali wana parce que côté physique oh eza belé parce que moi si nyonso azalaka na moi particularité na ye moko boye moi si nyonso fo azala na moi particularité na ye moko boye oyo ekosalaka evandisa mobali na mobali oyo asepeli na nga pourquoi asepeli na nga na taille asepeli na nga na beauté physique asepeli na démarche na nga asepeli na oyo nga nazali mais sikoyo eloko nini oyo nga ifo nasala mpo navandisa mobali oyo lisusu davantage po amonake oyo amonaki eza kaka physique te mais eza tina kati parce que moi c'est ça kati parce que oyo bimisa na kati o dégage na kati c'est ça la femme bizaleli na yo ba qualité na yo oyo sali ya malamu ya mwana nde o mwasa bimisa na kati na ye e aka kosala ke mobali avanda lisusu mobala ko kende na de gauche à droite abeti ba gauche ba abeti ba droite mais aozonga kaka mais azaka kawana ya kovanda pourquoi parce que ayebi ke eloko moko eza eloko moko boye oyo na trouva awa kuna place na kenda na mona ngote na tikala ko trouver ngo nulle part ailleurs kaka epa ya mwasi nanga za na moi particularité moko boye mwasi nanga aza na moi principe moko boye et mwasi nanga za mwasi ayo kisanga sonité asa mwasi apesa nga mutu pasi te asa mwasi achofa nga mutu te donc aza couronne ya mutu na ngai mobali ntango obima esengela loba biloko bongo ya malamu mpona mwasi na ye mobali ntango avandi conscience na ye bien ka osala na ye oyo akoki osala mais kati na ye ayebike mwasi oyo na osali biloko amérite yango te mais so na osala ye mpona aka mutu mpona aka mutu yango na osala mwasi oyo biloko mais na kati mpena soi mpena so natali mwasi oyo makambo na osali amérite yango te parce que aza une femme exceptionnelle aza mwasi oyo aza na bakalite moko boye amwasi oyo ayokisanga so te tandis que mwasi oyo aza kari tala kaka bible ekende kokompare mwasi na kari dentaire tozomona na eloko wana eloko lokwa kari dentaire faso eswaka ezangisaka mutu pongi ezangisaka mutu apeti ezangisaka mutu buya mokili edekutaka mutu na eloko nyonso ntango yango ezoswa siko mwasi oyo azoswisa mobali na ye modeli wana ozala sikoyo mwasi oyo oswisaka mobali no mutu ozala sikoyo mwasi oyo bible ezokompare na kari dentaire oya lokwa kari oza mwasi aye na courant te oza mwasi aza courant na mobali na ye te parce que mwasi ntango bible ezoba aza courant na mobali na ye donc ntango nyonso mobali aotambola no na motu aotambola no na bapense aotambola no na mapeka babi derrière un grand homme se cache une grande dame donc grande dame oyo aza na nsima wana ozala sikoyo na nsima te ozala sikoyo likolo couronne oyo ke mutu nyonso tu aotambola aomona ntango aomona mobali na yo aomona yo aosepela mwasi ya bizaleli mabe mwasi ya impolitesse mwasi une femme insoumise yo kanisi okosalaki yanke mama mwasi ya libala na libala basala na bango kiyanke te po okoperdre kiyanke wana nde kosalaki operdre parce que ntango yo okanisi oza yanke obimaka la femme insensée obimaka la femme qui fait honte ndenge bible elobi na biso
mwasi azosala soni ya mobali na ye, mwasi azala bla 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 bla, mwasi azanga douceur, mwasi azanga tendresse, mwasi alobaka eloko nyonso eyelaka ye n'importe quand, n'importe où, n'importe comment, n'importe ndenge nyonso oyo nyonso to ekoyela ye fo abimisa loba, ye fo abimisa loba. Mwasi oyo ayebaka te ke na moma oyo nakoloba eloko, na moma oyo nakoloba eloko te, ayebi yango te. Mwasi azosalaka soni ya mobali na ye na comportement na impolitesse. Mwasi ayokaka mobali na ye te. Parce que mwasi aza courant na mobali na ye, aza pe mwasi oyo alalisa litoi na ye epai ya mobali na ye. Olukaka ba honneur ya mobali na ye, olukaka ba esengo moko boye ya mobali na ye, olukaka mobali na azala bien, foyer na ye ezala bien, libala na ye ezala bien. Awa na ye kolobela mibali ya mabe te, me na ye kolobela nde basi ya mabe, parce que mibali ya mabe pe baza na bango, mais siko basi ya mabe pe bazali nde basi oyo nga na ye kolobela lelo, basi oyo baosala soni. Parce que ti Bible ezokompare mwasi na Carrie Dentaire, Carrie Dentaire oyo epolisaka na omini. Donc mwasi oyo aza kwa Carrie Dentaire aza mwasi oyo aye kopolisa vie ya mobali. Yana mibali mosusu oyo basimba mutu a cause ya basi oyo bango bakenda kokotisa na vie na bango. Asimbi penza mutu donc vie na ye ekomi malheureux. Donc tant ba compare na Carrie, donc ça veut dire oza mutu oye kopolisa, oye kobebisa, oye kozangisa gu ya mokili, posa ya mokili pi posa ya biloko nyonso. Mwasi ya mangala mabe, mwasi ya impolitesse. Mwasi ayokaka mobali na ye te. Une femme insoumise. Maman, soumission eza kozala kizengi te. So ba bizala soumise, c'est pas que ba yebisi ozala kizengi, ozala naïf, ozala zoba. Non, ce n'est pas ça. Bible ezo recommandé biso soumission parce que Bible yebi. Parce que mobali aza chef. Moi ça mataka likolo ya mobali te. Matoyi oyo ba tokotama tomona matoyi ekoma likolo ya foulard na nga ote. Matoyi esukaka, cela veut dire que mutu nde eza base, mutu nde eza likolo yango fo eza likolo parce que yango nde ezosala nyonso ekontrole nyonso. Ale bino nyonso botikali bozala na nsima. Eza loi ya nature mutu achange yango olongola yango aza te. Eza ndenge wana ekotikala ndenge wana. Et tango balobi ozala une femme soumise, c'est pas que balobi okoma kizengi, okoma naïf, soki pe ndenge. Zala soumise, yeba soumission oyo ozosalela, yeba lolenge oyo nini ozosalela. Kosola na mobali na osola na mobali no façon nini, opesela ke ba rapport façon nini, lolenge nini oyo olobelaka. Mobali akoki na ye kosilika, asiliki webi une femme soumise, une femme oyo aza couronne ya mobali na ye, mwasi asala soni te, tango mobali asiliki ezaloza na raison, ezaloza na tort, na minute wana moto na moto etumba azamba. Moto na moto etumba azamba. Tango mwasi wayebi ke mobali na ye asiliki, peut-être place wana so ovandi okoko supporter te, eropeso matisa oka aposo loba, va même se déplacer. Oluki ata place o se déplacer na yo, otiki mobali na kanda na ye. Et tango yo ya oloba après, tango yo ya ozwa après, c'est ça une femme. Oye mutu na mutu ayebi mutu na ye. Mwasi na mwasi ayebi point faible ya mobali na ye. Mwasi na mwasi ayebi façon nini oyo akokozwela mobali na ye tango likambo ezali pour que ba vendre ensemble ba bombisa. Mais tango mobali ya likolo, yoko yo matisi ya yo, ya matisi, tous les baffles, ba baffles nyonso tout eza ko mata. Yo kasi ko son ya modèle wana, son les andeni, mais dégâts. Mais tant moko mati, moko kitisi, ndekolanga mwasi, tango ozala soumise ozoya komi kitisa, ozala mwasi oyo, mobali na bando ofanda mo penza, avandi, ye moko kati na ebete akoye biswango boyete, mususu pa oye bisayo, mais mususu akoye biswango boyete, mais kati na ye, arloba non, mwasi oyo a différent. Kozala soumise, tope kokita, tango mobali apeli, eza kozala zoba te.
eza kozala zoba te eza kozala naïve te ezaka mwasi azoluka boma moto ntango moto eza ya kopela eya koya akoyeba na kosala lolenge esengeli apres ntango moto wana ekosala nini ekokufa me mwasi alukaka moto epe olakisaka nini kasi nini ngade zoba na yo ngade boyo oza zoba na ye te okoza pe zoba na ye te parce que oza mwasi oyo abala oza na bavaleur ebele oza mwasi oyo apporta bonheur il faut oyeba pe bonheur oyo koapporte oyebake moto ekopela bangombe ekozala makambo ndenge na ndenge ekozala mais tant que je suis une porte bonheur tant que naza moto na ye na bonheur il faut nayeba ta nini na kosalela bonheur na nga lolenge esengeli mpo nayeba na kogashe yango te mpo nayeba na kogashe yango te kosola na mobali apres kotika apres kanda mobali eza kozala zoba te eza kaka koluka koboma moto eza kaka koluka kotia kimia ntango kimia eza te yo tie kimia wana mpe omemi kimia wana me ntango oza mwasi oyo apesaka mpasi na mini lokola kari dantere ntango oza mwasi oyo ashofaka mobali na ye motu mobali aza nao na makambo ya misala aza nao na makambo ebele ndako fo asokipe fo afuta ndako fo bana klasi fo aliesa ndako fo asala boye siko yo atanke aide oza wana mpo okonsole ye osoulage babiloko wana nyonso baechauffement wana nyonso okitisa température otia atmosphère ya kitoko ya malamu me yo te yo ye lisusu kobakise pasi likolo ya oyo deja ye aza nango estce oza courant na mobali est-ce que vous une femme vertueuse? Est-ce que vous avez mwasi au mobile à côté de ma koloba na miso abata ko la fière na mwasi na ye? Est-ce que vous allez mwasi à modèle wana? Parce que mwasi azo sa soni, asa mwasi azo pesa passe. Et si quand il mobile okenda tanga kombono na ndenga malamu pe batu ba sepela batu ba féliciter tant que batu nyonso ba yebi ke yo dejo finga mobile na yo ozana ba langage à bien te parce que yo soko pesi mobile no réponse soko pesi langage okipa kutu te bato tali ka ngane mwasi na ye na lobby oh mama oza mwasi na ye yeba si vo place okendo swela e po oloba na ye entre bino po oloba na ye entre bino po oloba na ye okitise mutema otalise makambo lolenge esengeli na tango oyo esengeli na tango oyo esengeli oza mwasi oyo ya koapporte bonheur oya kosoutire te oya kolongola te deja kati na yo moko nzambe asali oza deja bonheur oza deja na bakalite ebele oyo nzambe atie kati na yo et tant que yo ye lisusu tant que aide na vie ya mobali na yo donc il faut okomplete lisusu obakisa lisusu e na aide ya Saint-Esprit oyebana kotondisa masusu na bakalite na makambo ebele oyo koyebana kobakisa oyo koyebana kobakisa mwasi zala porte bonheur kozala soni ya mobali na yo te zala courant na mobali na yo kozala mwasi oyo mobali ayokelake soni te mvoa même po abimiso ata na miso ya bato mpo ayebi te eloko nini soni nini okende koyokisa ye kuna langage nini okende kopesa ye na kati na bato kuna mobali akoma opréféra bima na baoyo alibanda kende na bango na baplace moko boya kende na bango bafete banini mobali akoma kobomba yo mama yo bakoma kobomba oloko aporte monnaie na kati ya sac à main donc yo ozalaka wana na kati ozalaka étouffé ozalaka wana loko aporte monnaie zala pena sac à main oyo babimaka ne boya tie awa mutu nyonso omona valeur ya sac à main na ye oyo amemi zala couronne oyo bible ezoyoba na biso azotambola na oyo na mutu nyonso ata azomona valeur ya couronne oyo amemi parce que eza couronne oyo azomérite yango a cause ya oyo asali ya misala to mpe ya oyo azosala ezomonisama na miso ya bato yo lingi koza porte monnaie na kati ya saki babomba koka baoyo baobima kuna baomérita ngo kutu te yo na bango bokeseni na nini na eloko te tandis que yo kutu nde oza mwasi ya valeur parce que batangela mbongo bapesela mbongo bairekoneta oyo eza kati na yo mais okoma na ndako eza leka te operdre parce que so na basi mosusu bazala bongo te mais bakoma bongo a cause ya baentourage kotika te mobali asala boye mobali kutu nga kutu mobali ye kutu mobali wana tika ye na makambo ne yo sala oyo eza ya malamu mpona tolukaka te tokopia nyonso oyo tozoyoka nyonso oyo tozomona ozokopie
Luko ça l'influencer na biloko malamu compris ya malamu. Yo tango yoki muninga na binga mobali ya koko monela ngati nga mobali so sakani kamata nga mobali so ko sakani na beti boy nga mobali so ko sakani ale yo pozio ngo to kyango na ona kata nga kutu ko banda lelo zani est-ce que yebi rôle na yo oyo ya na ona kati ya libala est-ce que yebi attache na yo est-ce que yebi valeur na yo est-ce que yebi loko oyo mema moi c'est soli alors quoi kari swaka eza misara debu posa ya mokili mobali abali okolukata mema lisumu mpona yo azanga ayoka debu ya mokili ayoka posa ya mokili esila ye mpona yo bizaleli mabe comportement mabe mwasi ya soni mwasi ya impolitesse mwasi ya insoumise mpona soumission yo oyebi soumission te obi okoza soumise te soumise ana bamama kala bamama kala nde bazala basoumise ana ngai lelo soumission kasi bamama kala bapomo te baumela mpe na mabala baumela mabala lelo ekomi lokola mabala mo prématuré po mwasi azomona ke ye na moye fo azalaka lokola mobali nde chef bazalaka te chef azalaka moko eza mobali po mwasi azalaka couronne na ye o mwasi azomemele bonheur azomemele mwasi azaporte bonheur mwasi azokomplete na oyo ezangaki mwasi aye kobakisa oyo ezangaki aye komema yango voilà donc bamama toyebaka kozala basi bafemme vertueuse tozala basi ya soni te kozala mwasi ya soni te mwasi abelisaka mobali motu te mobali soki aza na bapasi ya mosala bastress ya mosala makambo ya mosala ntango aye na ndako na ye eza lie ya repos eza esika oyo ye fo azwa kimia eza esika oyo ye fo ase détendre eza esika oyo ye fo azwa mo eloko nde ya malili ya pema eza esika oyo te ntango awuti deja kuna na bastress ya mosala aye okuta so stress na ndako makelele na ndako ke impolitesse na ndako eza po akende wapi mutu aluka kimia alobi nazwi mwasi nafandisa na ndako mwasi oyo akoya kosunga nga oyo akozala mosungi na nga pour toute une vie oyo nakopartage na ye reste a vie na nga mobali oyo alingaki apparence na yo oyo asepelaki nango e azwi yo atala sikoyo eloko vraimen eza kati na yo odemontre yango obima po evandisa ye na yo oyebisi ye nyete omikosaki tolongola ezaleli wana soki toza nango bamama tolongola yango tozala basi ya lokumu mwasi azomema bonheur mwasi azomema esengo mwasi aza couronne na mobali na ye mwasi azoswisa mobali nde motu te libala moko te ezanga koswana libala ezalaka na koswana libala ezalaka na mo badispute nango apres boyokani ezalaka mais ezala te ya yo oyo ekoma lokola cure oyo ekoma chaque jour mobali ayebike nde naozonga ndako boye naoki ekuta koswana nde naozonga ndako boye akia ya malonga kuta ezalaka te nde naozonga ndako boye bana kaka motu bayambaka nga mwasi ayambaka nga te nde naozonga ndako boye to mobali azoyebaki nyonso ezobakise na bastress auti nango mosala mobali mosusu banda bala ya monene akondaka yo papa oyo banda bala changeaka te nini te azalaka lolenge moko akoya monene ndenge nini na kati ya ndako aza na mwasi ya soni ana mwasi aza caridatere ana mwasi azopesa motu mpasi mingi mpasi azosangisa gu azosangisa apeti akoya monene ndenge nini mwasi apesaka mobali nde barapport kaka ntango mobali azolia mobali akoya monene ndenge nini lukozala mwasi oyo mobali aodésire ata mobali no aza na yo te ata aza mosika ayokaka posa na yo posa azalaka pene na yo posa partage kaka bamoma moko na yo posa azalaka na yo c'est ça une femme vertueuse c'est ça mwasi oyo aza na baqualité c'est ça mwasi oyo bible ezorekomande biso yango wana ye wana mwasi oyo aza pouvoir na mobali na ye tika nzambe apambola biso soki toyokaka apamba te tosalela senga lisuni ya molimo mosantu senga aide ya saint esprit loba nzambe oyo nayoki nalingi natia yango na misala elekanga kaka we lokola mopepe te kasi navandisa yango esika oyo ezalaki te
esika oyo nayebaki te, esika oyo natengamaki nazalaki na baerreur na oyo nazwi navandisa kati na nga mpe esala mosala na nga nazala kokumwa mobali na nga. Caractère na yo, façon na yo ya kozalela yango mpe nde esalaki ezongisa mobali na yo. Ete soki mobali abimi libanda eza cause ya oyo oza lelo, mais ntango ozwi libaku akolanda video oyoki omoni baerreur na yo luka obongisa esalaki ezongisa lisusu mobali na yo azonga lisusu na ndako lolenge azalaki kala ezala bien. Nzambe ozanga te kopambola yo parce que oza courant na mobali na yo, oza mwasi asoni te, oza une femme vertueuse, oza mwasi aza na bakalite, oza mwasi aza na batalent esalela yango. Nzambe ozanga te na kopambola yo. Et tokutani à la prochaine. Merci.